wana donc nzoka veiller zaka ya magoda donc mingi na mona kana bulu wana omondi olati boye très propre très chic nga linga bongo moi couvert et ça la moi genre on a posa nanga ya moi si pe azape moi mulaya likanga mo ndam la longue jambe. Merci. Warden, ce qui a approché quelque part pour moi li solo ya bolingo. Ko pesa moi temps yo kae? Ata mukete. Ponite. Azata baguna ata mukete. Ni nango ezo sale baguno te. Nyoso aye kanda telembo. Azate. Na ko telema na ye pambe sale baguno te. O mona pega na chaîne na lokolo do mona ka ki esclave. Ma plein ça ira. Merci. Azana ba ambition, genre ayebi ko réfléchir, ayebi ko donc luka na vie quoi. On a bien à deux. Bon, il y a des fois que bino basi bolo ba ke non. Ceux qui osent licencier oko bala mobile oyo azana sénanté. Si connaître ngane na boy, ngana za gradué. Naza gradué na ça depuis 2019, naza gradué na ISC en informatique et gestion. Si connaître pas na yo au boulé nini parce que na boy que un jour au banda ko titoyenga ko emilienga devant bateau donc voilà et cause là vraiment bizarre et au moins na meki ko tout non pas to eba. Bon. Kobi basi mususu ngai na limita mobile te selon ba étude na ye. Mutu mususu pe aza diplôme te mais autre assez fini le quoi mutu aza licencié donc mutu bongaka na classe te. OK, c'est bon, merci. Bonne chance à toi. Merci. Oza na question ngozong sila? Non. OK. Bon, ngas ko natika na question suka. Po na ndeko na biso mwasi ezali oui ou non? Bon, Eza, oui. Merci. Kena sepel na ye. Aza vraiment joli. Aza bien. Ce na bina boya ye, un jour na kwa ko tomber na berero ba pasteur na biso lelo mususu na bamboko ba komo ki osala ke. Azala kina na bozuité, azala na mwasi mususu. De leur a commis na bozui, a commis luka mwasi mususu pour na concorder na makambu na ye. Ya omon ke nga na rapidité eta ki na za bwena za dana mwasa kitoko parce que un jour makambu ekoya na za dana za na mwasa ngomba ya kitoko. Merci. Et bongo kasi pona yo azali za oui ou non? Bon, non hein. Pour nga eza non. Pour nini? Par raison ils sont tellement ébélés. Selon la catégorie bibal dans le baki déjà azate et non. OK.